Yango. Oh, vous êtes au la raté. Il te passe à tenir. Vous n'avez pas de problème, tu sais. A connaît pas demande. Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, Nini, oh, le locologie, Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au salation de lengue. Tomez la carne à bino yango. Force en bête. Danger. Maxi Bluff, café original, Maputa yango moi c'est africain de liputa maman ta liputa ezoleka mama liputa kitoko o azana posa ya gros ya détail nyonso mama benga biso na numéro ezoleka na toko pesa yo na poste parce ozali mama toko tindela yo maputa ya qualité ya bien ya super was o alingi ba uniforme ya fête ya mabala mama ezali oya miziki ezali tout mama balimero na biso ya mwana tozolekisa partout ozali tokotindela yo na poste kozwa kitoko kokoma kitoko. Voilà, bonjour, bonsoir Balandino, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakane te so la kanabino papa mama simba nabokip. Nazan li solo moko mama na biso abenga na des shows Denar TV. Maman a besoin de conseil public. Conseil ni no kiko pesa maman na biso na problème ou. Nazo betelo li solo maman calmement, sûrement et doucement. Mais na li solo oyo na kolinga opesa vraiment conseil pour eza passe na makambo ezo salama na bamboka tobima. To beta li solo. Maman na biso lobi de show naza mutu na ye kalate na poto, maman za na 2 ans. Maman za na 2 ans, maman za na procédure, il y a demande d'asile. Maman za na ngunda. Maman lobi de show tant na komi na vandaki à un moment, une année après na ki kokuta na garçon ou bien papa congolais. Bakutani na congolais azalaki sans papier. Likamba ba sans papier na ba papier na poto problème. Na bandeli na lobi boy. Likamba ba sans papier na ba papier na poto problème sérieux. Ya bana ba obota man désordre na mamba ba papier oh mais c'est pas bien. C'est pas bien, ils a péché d'un côté façon bato bazo sundole la bana. Façon bato bazo bota pona ba intérêt ya ba papier ko sakane la bana basi ils ont ça la bienté. Na olinga ndeko moko oye poto sika landa lisolo oh très bien. Na olinga mama ozana ndeko no aye poto sika alandanga très bien. Papa, ndeko no aye poto sika oya mwasi alandanga très bien. Parce que basi nde baza ba victime dans tout. Mama soko aye poto sika landa lisolo, soko zana besoin ndeko no pa ya na poto, ozo préparer ya pesa lisolo. Ayoka po tanto yotango oyebisa okansolo bi mabe, oboya ya na poto. To soka za deja akokanza yo lobi mabe olingi ya lingati. Yango tika no kwa bana. Asola na ye pesa ye video atala to betali solo mama komi na poto ba ekokutana na sans papier balingani na sans papier mama lobi de show na lingaki sans papier po na monaki mobali ezaka ka kozala na papier te bolingo ezaka ka papier te ya ba sans papier balingana na basi ba vanda lelo libala ya solo basala ba mariage ba botabana sans papier. Mais ça n'a pas tout bazar na papier, baza quoi biser les sous-sundé koleka. C'est-à-dire d'un côté, yaya bolingo zaka mitema na makila ekutana. Papier ou pas bolingo ce n'est pas les papiers, bolingo c'est le sang. Makila mitema c'est le cœur.
ekutana kutana na oya yo nzamba kutanisa na numéro na yo na sapatu na yo. C'est ça l'amour. Mais on yo se tika la to kumba na kana ba sentiment ya nzoto dégâts ya landa di solo ko ka makambo. Maman balingani na sans papier, babandi ko vivre na sans papier. Maman lobi des shows na lingaki na lingana nga un sans papier po lobita nzamba ko pambola to banda na ye nzela moko. Ba oya ba papier pe ba problème. Malam o loko azana papier te moi conscience ezali. Oui, parce que d'un côté, Moutousora zangi papier, azarana conscience moko sérieuse. Mais si Moutana papier, des fois, to bungi sa conscience. Oebi déjà kinga c'est bon, ma papou. Maman bi des choses to lingana ki na dinga ki na mona ki débie kozala bien. Même un jour, ceux qui n'zamba pambolier na papier, to kozala bien. Bref, maman s'est confiée na sans papier. Balingani na sans papier na minute wa ngunda na ye kufaka. Abanda olanda ba démarche ya préfecture. Bref, maman zana 21 ans d'âge. Moi si à 21 ans, trop jeune. Et on obi ya landanga très bien. Soki ba baby si moi nou ya 21 ans. Na mutumo bo ya sali biloko to beta. Yo e salondeni. Soki ndeko na bino e salondeni. Soki famille no eso. Parce que Congolais pas mon a pas ya mutu fuza na famille na ye. So esami na famille na ye na makila na ye propre. Wana esalaka pasi na mutema Congolais. Mais auto beta net ka masolo boy, non. Na mitema Congolais esaka na ngwelo hotin, c'est juste masolo, c'est ça le mal. Ya Bible lobi o lingi ba salote ko sala muninga te, pasi ya muninga ezala pasi na yo pour comprendre sikani muninga o souffrir. Maman lobi des shows 21 ans, tant on a koma ki 21 ans, siko maman komi na 22 ans. Mais tant balingana ki maman zaki na 21 ans. Alingi Congolais, bref, bavandi ensemble. Congolais lobi non, moni nde tozo vivre na yo. Nga par rapport ya âge nanga, Congolais azalaki na 35 ans d'âge. Par rapport ya âge nanga baninga âge nanga nyosu basi baboti, par contre bakoma ko sekanga ba lobi ke na problème akobota. Et kozala bien soki obote dinga mwana. Et kozala nga gumakas. Franchement na kobala yo. Yoka. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oui, bi ba erreur mususu ya bande kwa basi. Landanga bien. Ya bolingo tant to lingana tozaka amour aveugle. To yaka kozwa conscience to yoka kaka tikoto okendo tutana. Na lo baraboy. Amour aveugle eza lokwa chauffeur azo poussa mutu ko eza sans frein. Côté ekendo tutana, nde côté ya ko telema. Sko tant wa ko telema na ko tutana wana, soit c'est la mort ou encore la vie. Ce qui la mort est la vie mais avec conséquences. Kolinga te conséquences était yayo. Et ato beta masolo oyo. Et comme l'inde konabiso a moi si tozo beta poyo o salate. Poyo okeba. Tantôt non ozota langa boyo pe mutu moko azoke no na même histoire o nga na obeta. C'est le temps. C'est le temps lobi obota lokola ngulu te, obota bibota botate, c'est le temps landanga bien. Oyebi esalaka moko pasi bande kwa basi boana ba erreur. Comment okiko bote la mobali bana ya nyongo? Po ya zo wela âge na ye, ba vie ya concurrence toza nango, ote bote langa ba mwana, ponga ndenge na za âge nange zo kende, mais so âge ye kende bala ye bobota. Ça ya. So mobali alobino âge zo kende, mais abalo pe rapidement po âge na ye zo kende. Abalo rapidement yo po bote le bana rapidement comme ça pour rattraper âge na ye. Comment yo kondi mo bote la mobali po mobali wana âge ne zo kende? Bongo oya yo vio talaki angote. Toyo kanarabia yeya. Na betela abino masolote ka po yo sepela. Na betelo masolote na faveur na yo metika to lobela kote ba erreur eza. Po yo sala ngote. C'est ça le problème. Maman yeko senga conseil melanda li solo. Na bandeli na lobi bo yaya. Soki mobali azo proposer au bota po âge na ye zo kende. Kasa balope rapidement avant âge na ye kende. Comme ça, au bout de l'épée, rapidement pour assez à bali yo. Erreur eza na bande kwa basi mobali ya kolinga yo azo flatter yo na bolingo lokuta. Aibisho ke botelanga, soko botelinga na kobalo. Yo zo bota ya nyongo, na tuni yo kako zo bota ya nyongo. Kasi landa li solo yo kakote ko bota nyongo ke kosuka. Maman lobi des choses du fait que ya bande koloba no moninga age kei tout consort bref. Ka ndenge aloba na mwasi ndenge wana 3 mois après, mwasi akomi na zemi. Ah ouais. Moi, c'est Koko Manazem. Quelques mois après, le quoi bandé kolanda ba papier au ya préfecture.
ngunda mobali ese kufaka azalaki sans papier tozala na ba procédure mosusu ya préfecture. Bref, abanda olanda ba procédure ya préfecture tant mwasi aye kokoma na zemi na mamba zemi na ba dossier ndenge akotisa ye na préfecture ba répondre mobali ba pesi ye mukanda lisolo ebandi nde awa. Yaya oyebi na vie eza na mibali ebele basali basi makambo. So yi mobali aza na papier te aza mobali ya bien. Mais tant mobali a kozwa papier aboti ma papu makambo echange landa lisolo. Mama lobi de show tant ka mobali azwi papier vie siko ebandi. Mobali kindumba ebandi azwi papier, c'est-à-dire moi mikolo abandi musala. Abandi kosala musala kindumba ebandi. Wana mama zemi ekoli ba 5 mois ekoli mwasi ekobota mwana. Chose grave. Mama lobi de show na bota mwana, papa ne asalaka. Depuis papa banda kosala depuis azwa mukanda ti lelo azana une année plus asalaka. Balingani na ba 2019. Ti lelo tokoti 2021. Papa na ye asalaka. Mais apesaka mwasi kaka 200 €. Na ebite 200 € osomba nini? Yaya, 200 €. Osomba ya mwana bilamba na miliki na ba pampers. Na kolia ne ya sanza mumba 200 €. Bande ko photo changer. Tout changer. Tout betaka lisolo. 200 € apesaka mwasi. Mais mobali asala kazwaka 1600 1800 ndenge mama lobi. Mwasi amona aka 200. Chose grave. Aloba ina mama soki nazwi mukanda un jour nzamba pamboli wana ton bazaba sans papier. Mwasi azana on a demande d'asile. Mobali azaki sans papier. Soki nzamba pamboli tozwi mukanda tokolukanda to kendo vivre sika moko na kobala yo tout consort soki un jour oboti. Bref, mwasi aboteli mwana. Mobali azwi mukanda, mobali abandi kosala. Ça fait une année plus asalaka mobali avanda akaka pa na bango. Balingana mobali azaki sans papier azali na maboko ya mama ne mobali avivra pas mama. Avanda pas mama na bango. Mobali azwi papier azo sala ti lelo to komi na 2021 mobali avanda akaka pa mama na bango. Alobi te na économiser nanu. En même temps botsi déjà mwasi mwana. Mwana za déjà na au-delà ya une année. Mwana koli déjà, moi c'est assez abotaki mwana koli, mwana komi même na une année au-delà. Mobali avanda aka apana bango, moi c'est avanda na foyer parce que moi c'est azana na demande d'asile. Moi c'est avanda na foyer, mobali abanda ko vanda apana bango, mobali azwa papier ti lelo. Mobali abina économiser nano. Ah bon, mais mwana siko ya botami. Mwana botami ye mtatinda ki moi c'est abota. Yo na epso mama tika ko bota rabana nyongo. Ba erreur. Ce mobile a besoin bota abalope accéléré, bo vande sika moko oboti accéléré. Tika ko sala ke yo vanda akoto mususu, mobile abima akoto mususu mobile oyebso obota po kende ko vanda wapi na mwana. Moi si azana demande d'asile, bongo lobi kuna soke simbite ozala wapi. Ça le problème. Maman na biso azana 22 ans d'âge siko to comme na 2021, 22 ans. Balingana ki azali na 21 na 22 ans trop jeune. Trop jeune. Bref, maman lobi de show poya kotala mwana ayaka soka lengi. O moyena yezate po bana ba ville, maman lobi lokwa bazali na ville moko, maman zaki na demande d'asile, ba kotinda maman na ville mususu. Pas tout loin, comment dirais-je, pas assez loin. Juste ba déplacer ka moi ville moko distance à 20 € transport. 20 € transport. Il y a distance à la ville selon demande d'asile naïe, bah pesa qui est place na ville wana. Mobali po ya kotala mwana, aya kotala mwasi. Mobali aya ka soki alingi tantôt plutôt. Na na mbongo te. Na na mbongo te, na koya, na na mbongo te 20 €. Bref, maman lobi de show mukomsu sto vandi naïe. En fait, mukomsu na vandi na mona boefi moko atinde nga ba conversation na ba photo. Ya yena mobali. Mobali kindumba depuis ka azwa mukanda akoma kosala. Kindumba etomboka. Mama bi de show makangu na ya tindela nga ba photo. Ya yena mobali nde ba opesa na ba biz. Ba photo na bango batindi eza. Mama linga itocha. Ba photo nde ba opesa na biz. Makangu. Mobali na opesa na ba biz na makangu. Mama bi de show makangu atindi na ba conversation makangu alobi. Mobali nondenga azana aza mobali na yote aza mobali nanga. Ye mokonde ayebisanga ke yokutu alingaka oka ya likolo po bozala zala kaka esi sila nango abo en même temps mwasi aboteli o mwana oyo sengaki ya tira obota kabana ya nyongo landa lisolo
Mwana babota ke na nyongo te. Soit mobali azo a responsabilité, ou soit boza la kara ba chéri, ou soit pe botiki. Mais landa li solo conseil nyoko pesa maman na biso, chose grave. Maman lobi de show, mobali o musane ka kolanda ba nouveau, ba nouvelle en fait. Basio bazo ya sika na poto. Awa na minute oyo, ake kolanda su mwana mwasi mususu aye sika. Fille mère moko azana mwana na ye ya 15 ans, chose comme ça. Ake kolanda sko mama ona na minute oyo, yena mama ona bolingo tinati. Asundoli oyo aboti mwana. Mama na biso abi de show nga na bota te mwana liboso na boti na vie yeyo. Mwana ya liboso na ye ko bota na vie yeyo na boti na yaya. Mwana bato abota nanu te. Mwana liboso abota na vie yeyo. Mwana na ba problème. Mama lobi de show makangu wana atindi ba conversation asali capture d'écran. Atinde liye. Yo za akande mwasine ya kala lingaka oka bongo kaka. Esi la. Yo nanga problème nini. Mama na biso abi de show. Na mwana ni na maboko. Atuni mobali wangani ote omoni eza mamba lokuta na ebifi wana te, c'est-à-dire azo jouer bango nyonso mibale. Koto ake kolanda congolaise mususu auti Congo sikoyo aye. Ya ono yebso moni bandeko boya poto sika yaya. So za ndeko no auti RDC sika. Yebsa ya landa de show Denar TV. Tanto yo soko yebisi ya omona mbamsu yo lo ba mabe ya omonu ndiye yo zo chaye bakali. Alanda no kwa bana. Yaya rien que la vérité. Yaya oti poto ya moma dilwa loba mwasi soka ye poto sika. Amona mibali nyonso mibali. Na sima mikolo. Tango akoya ko comprendre poto nzoka bazai na ba mibali te. Bibwangantu. Ndimelanga. Mwasi so ye poto sika amona mibali nyonso kitoko. Amona mibali nyonso ba responsable. Amona mibali nyonso mibali. Nzoka tango ko umelozwi tan na poto. Oromona ki ba mususu kutu na mbote mba musu falaki pa ba pesa yo ndime loko na oyebiso. Okoya ko regretter na sima o kutu ya botisa ki wana falaki même pa peso ata mbote po boya ko bota lelo ndenge bobota ndime loko na oyebiso. Ça dit bande ko tombo ya poto sika il faut avoir la maîtrise. Yona biso zana ndeko no azo ya poto sika to azana poto landisa eno kwa bana akweya na masenge nyate. Yaya, tant bozoya na poto sika bande ko na biso abasi, bozala na maîtrise, ayez la maîtrise. Ya mibal mingi bayaka olinga bino na debi ba escroc nde ba sota kambangu na ba fiyo bayaka mboka sika. Ba escroc ba ko dévancer. Ako chelo ba mbongo age, ako sombelo masanga, ako peso ba cadeau bilamba, escroc. Oya yo akoya na sima, ayez la maîtrise. Oya ko balwe kozala yete ba bayaka mbangu wana beskro okolela lobby yokane mama zolela okolela lobby soko emboka sika zala na maîtrise ba musupe ba yana mba moko abali pe mba mo histoire esili mais stratégie wana ba escronde bazwa yango ya koyamba la moko nzoka ezaka apwa kanela yo lobby tango yo loko bala bia pechi wana na sakana na ye oleka bya ngana bima na ye kusili soka ka valeur. Y'a un moment na biso abi de show beta li solo pesa conseil ngana si na zindi. Yaya isa biente. Eza biente. Maman lobi de show nga zwa kinga na yimbo kasika. To lingani na ye na mona ki normal. Na linga ato ya zanga papier. Maman zana 2 ans awa na poto. Moi si a 22 ans. 2 ans. Aza déjà na mona inani na maboko. Pona nini sans papier. Déjà. Ya nga beta di solo nga créer ma solo te. Na créa katenga beta sozana disolo pesa na beta o deshe yo kote la kabango na lobia mama mtazole loling na loba papa ça nga beta masolo na créa kate mama lobi de show moi si na wana pekaka muto aye potosika moi si wana pa ye potosika o ya botisi aye potosika o pazolanda siko fille mère aye potosika ya bande ko o boye potosika bokeba landanga makam na oloba zala na maîtrise. Yo yena mwana maboko ko niko mususu okoma na bango mibale tata o telenga. Moko yo atikali azolela yango mama abi de show belela. Qui se sent piqué connaît l'affaire. Maman lobi de show bref na mukuse muko mususu aye kotala mwasi na ye ba vandika ndenge ezalaka. Mobali ya telemaki atikaki téléphone mwasi azui téléphone na ye afuye mwasi ake kokuta ba réservation ya hôtel.
réservation ya hôtel, ba billet ya ba bis, ndenga tindelaka mama oyo congolaise oyo aye potosika. Bazane distance. Yena mobali baza distance ba 20 € transport. Mobali abina na mbongo te na zoko économiser ba blo mo ndengwana. 200 € mbongo mwana chaque mois. Mais au moins makangu oyo uti Kinshasa mama congolaise oyo yena mwana na maboko. Azo futele ba transport ya ba 90 €. 90 €. Tout le monde en français belge. 90 €. 90 €, ba 40 €, ba 60 €, ba va et vient, ba réservation ya hôtel. Côté mobile ya kenda akoswa na congolaise wa yesika na poto. Ndinga kenda akofute la congolaise ba hôtel, asombela kayeba billet bisi ya ba 90 €. Mais azozanga 20 € pona okendo tala mwana. Tout ça out. Yango maman na biso alobi des shows beta lisolo pesa conseil na communauté mais problème ezani na suka. Maman lobi des shows na minute mobile akoma ko laksanga basi en live. Ezaka mnani congolaise wana te mais basi nde en live. Eza suste ya ko bomba ne koma en live. Mobile atikala ka ya kokosa. Mais maman zo linga tika na mobile bantu balobi boy. Oh non, vanda kaka, omoni eza mwana liboso boti na ye, vanda kaka, ozana nou trop, comment dirais-je, trop jeune, okiko kabwana na yete, vanda kaka, bo continuer. Mais maman zo linga tuna, mobali o azane susposate. Mobali azo sentir ye li suste, mobali azo lakse bambanda na miso, mobali awangani, alobi alinga ka ye kaka pona bongo kaka. Mwana ngope alobaki abota kipaka yete, koya kotala mwana, depuis août 2019, depuis août, tilelo atikali konyata likolo te po ya kotala mwana tuza wana atikali konyata likolo te po ya kotala mwana mobali asalaka ça fait une année plus avant d'arapa maman na bango alobi ya a économiser na mbongo ta ya koluka nanu banda ko ezate malakaki tokovande sika moko un jour na betelo lisolo très bien mais na minute maman azana inquiétude mobali soka ye a flatter ya kosi akei kuna pa zo continue kende pa mwasi na yewana kuna pa mwasi abi non na linga yete ezaika bablo moya ndengwana ka ndengwana ba accident salami pe toboti mwana des shows bandi kwa basi ifo bozwa mayele biloko na lobaka yo soko continue okutaka na buzobo non donc tu as un problème yango mama lobi des shows beta lisolo nanga mobali soka ya kosinga te na lingi yo mais soka kei mambo yebi mande msuna minoko bambanda mobali basi partout kotika mobali batu musu balobi te vanda kaka mais okovanda kaka na mutu alolenga boya bavanda ape na libalo mutu alingi yo eloko eleki tika ezate bavanda ape na libala ya mutu ya lingi yo mobali azo sala déjà une année plus azo zwa mbongo pourquoi pas zwa ndako avandisa mwana na ye sika moko azwa charge ya mwana abokola mwana na ye soka lingaki yo alakaki libala pona nini te akena ba proposition ya libala même pas fiançailles toza wana yango mama eko tuna est-ce que a continuer ko espérer to atika atalela chemin ou ekoyaka plus tard na avenir conseil ni okopesa mama a continuer azela to asala nini ya mutu so eko senga conseil ningo lobate yo nanga to leki na mayele te yo leki na mayele te de choix leki na mayele te biso to leki na mayele te ya mutaboya to lisuka se azwali kama ya na vie to kola raté vie ezo senga conseil tous les jours quel que soit l'âge vie ezo senga conseil et ce dernier comment dirais-je na lelo na monde lelo ya sans conseil mawatro moi na boya conseil suka se azwali kama ya ko kansate bato ba yo senga conseil aweza po yo leki bango na mayele kolinga te opesa ba conseil moko trop banal trop vague non yebisa ndeko no amwasi yebisa mwana no amwasi asala nini ya kolinga te kaka so esalami na mwana oyo botaki na maternité ndo yo kimawa mais loko esalami na mwana mutu msobe alongwa kune bongo ye moko te ya tozalaka batu quelle communauté tozalaka batu mutu soka eko senga conseil na yebisi yo boye ko kansate yo leki na maele ya mutana besoin yoka mutana besoin yoka. Le sambo ezali, il faut toujours prier. Ba problème na biso pa ya Yesu Masia. Mais kolo Yesu Masia yemo kwa lobi, to sa papa na yo na mama po bangonde banzambe yase. E ba yeko senga yo mama conseil. Po za nzambe yase. C'est-à-dire conseil na yo eza important na vie ya bana. Voilà pourquoi tu basenga conseil. Conseil ngolo bate po ya zangi mayele.
juste lisungi yaya conseil yoko pesa ndeko no mwasi asala nini a continuer to atika mwana na maboko na expliquer lisolo à vous les claviers benga des shows Denar TV na basija bien ya to beta masolo tout masolo bien oui comme lui comme la bamininga badinga te tala problème comme ndeko mwasi mawa mwasi a 22 ans mwana liboso na vie kokuta na mbamona libaku ya boy en aventurier atikiye akei ba promesse à lokuta koto na basi koto boy na boy mama ebielo kwa salate conseil nyoko pesa ndeko no mwasi leki na yo yaya na yo mwana na yo à vous les claviers benga biso na basija bien numéro na ngangwa na gravé na WhatsApp kozwanga pesa basije to le basije tout yaya nyonso eza masolo to beta benga na oyamba yo pesa biso masolo no to lobelango partagez votre émission yaya to partage rende trop partage na yo très important ce qui est baraté partage na nous très important ya onde zo sala masolo et ya na bete la rabino to meka kozwa maele o ekomeli baninga ekota pa na bisote. Donc voilà, partagez votre émission, aimez, commentez ko sala bien ezalaki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission zakoya pesa réponse ciao.